chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Et causer na vie na yo. Ba dégâts ngo yelaki ndenge nini. Omoni dégâts ngo yelaki déjà na volant, omoni no kende musala na masanga na nini. Na volant, na maboko, ozo mela, ozo coupa. Omona ba police ya ba imitaka la mona ba moni ya civil, ba moni balandi yo, ba kangi yo. Ba mona musala patron obenga boye. Absence non justifiée. Non justifiée. Yo, tant qu'on a garde la vie, au cas où on a un embouteillage sur la route. Bon embouteillage téléphonique, on a pas un au comment il est là, il est né. T'as pas Roland de la Bouna, à la garde la vie. Faut pas na masanga. Donc on a mis na masanga, on a bien dit. Donc on a mis na masanga, on a dit que oui, na bien sikol. Donc azali, donc il y a quelque chose ils ont landé là, il y a quoi ange moko boya Satan. On a Satan wana donc azo landelo donc pour là on a pour la contrôler donc il contrôle la vie na ngai oko ningana te on fait belé o le loto bazana c'est ma belé na c'est masanga mais ngana sali 23 ans na masanga ngai na yeko témoigner masanga sili mais ba musu na 6 ans 7 ans ba nini ba foi et baby makamuto et baby tout ba vie na bango be ba kufi pe ba tiki ba parents mais ngai nzamba ba pamboli ngai na nyoso na leki na ndenge ba préfet ba mukana pe ba botoli na zuka avocat landiri su bazongi su mukanda na kometi na niveau mukanda bena ba botoli Bona ko masuba masuba ah bon voilà goyate o masuba pesa papier tanga ba écriture oyo akwa kotanga te oyo akwa kotanga te na miss atanga na oyo achaka manette oyo soka acha manette dawana tanga mo jamais na fo manette tala ok tanga mo siko tanga mo boîte aux lettres inaccessible rendez-vous à prendre autre que GMC. Oui, yango déjà tangi. Oui, tangi yango déjà. Mais papa, mais comme sans zambe. Mais comme sans zambe papa. Au moins la caméra sans zambe ça la carte d'hôtel. On a quoi tango au sol lunette zate. Et il faut se péler. Ah mais même n'a pas dans mon hôtel. N'a pas la maison lunette. Nani so sambe la papa. Nani so sambe la pona na fa mo la vie. Sambe. donc tanga baniko taquer ba on a moto azo tala ba prière ba yo zo sanga misu siko prophète Moïse abi ponga na croire que misu na yo ebongi ponga mona moni ke ba kimi zwa fait wana ba lettre nini kayi mo ba ki wana ene bitira ni ke ona ko tanga te na musala ozo mona qu'il est absent, il est collé endommagé, des choses comme ça. Mais oui, il y a tout clair. Clair. Mitolite Misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela Maman, bonne santé. La bonne bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na Mitolite Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na Mitolite Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na Misunga ta santé c'est ta vie. alors na clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate bandeko batali bonjour na bino nyonso esika bozwami ngai ya bino frère Likolo Yves nazali na esengo mingi ya koyamba papa Antonio
oyo aye ko tatola aye ko témoigner monene ya Nzambe o Nzamba saleliye na vie na ye à travers prophète Moïse. Mais bete biso non okomia wa ndenge nini? Bon, on a commis en sens que nangana mwasi nangai tozaki na ndaku tofana kana biso malamu tout et les karanango mais na problème à l'école. Et puis à part hier na melaki na mela masanga pendant 23 ans. Donc ya on a bina ya kotatola na ba oyoyo ba yebinga na ba yebinga ite e ko sunga pe bango na eloko ekimsaka bomo ina bango lokola nga na lunga na vie wana bango pe ko sala bango bien soki ba yoki litatoli au témoignage oyo bango ba ko longa na nzela ba. Ok, merci beaucoup. Mais e bandi ndenge nini bozwa contact na Papa Moïse? Bon, pour le Papa Moïse, vraiment, on a remercié Mingi, na moi si on a dans ailleurs. Il y a la mis na YouTube, na Facebook. Asa la ba recherche ta la ba émission ba pasteur ba teyaka. Partir ba émission na kotaka na ba YouTube, ba Facebook. Du coup, à mon cas que ba zo peut témoignage que prophète Moïse abixeki frère moko boye alaki komela diamba atiki komela diamba ser moko ya na ko tena litoi atik litoye bongi aki na bloko ya bien te na maboko ebongi tout ça ayako témoigner du coup ya madame nanga baki tento mikana no kobenga prophète Moïse bon tout suka non voilà tangu mama a moni prophète Moïse na YouTube ndenge uti koloba asolo lakina yo asolo lakina ngai ponga na lobane à chaque fois ngabi tula nakara nzambe moko église moko pour tout ça na église ya nini kuna na nini na kota Saint-Denis. Bon pour ne pas citer les noms des églises voilà to priaka alobi nga bon est-ce que vous avez na benga prophète Moïse ngabite nazapre o benga prophète Moïse parce que ekosala bien parce que le ya na nzela ya Nzambe ekosala malamu benga pas benga ki prophète Moïse. OK na ba témoignage ya bato o bomonaki. Est-ce que vous avez convaincu que ceux qui beaucoup na Papa Moïse nanguya ya Nzambe o azosa la kati na ye? Est-ce que vous avez convaincu que Nzambe le boko ya Nzambe et que moi na bomo ina bino ou bien bo mekai karabon to mekaka po to komi na suka te nga vraiment nazaki convaincu par rapport à ba témoignage à ba témoignage o ya bato ba na monaki pena ke nandenge bazalaki nandenge bakomi nandenge bazoyoka ke matoi salaka te tout ça ayokaka bien te na matoi donc ti ayokaka na litoi moko donc na témoignage na moni pena ke prophète Moïse abi ke donc kanga litoi oyo oyokaka wana kangango bon tika oyo oyokaka te wana tika ngo sikoyo bon asambeli alobile ba loba moko boye ye habite na yoki peut-être na ki convaincu yango wana bon tango ya dia Mbappé tango bon mon témoignage bon contacter Papa Moïse il y a une procédure ezaki ndenge nini procédure elaki moi sinanga inde mutu a contacter ki prophète Moïse a bengi a sololi na ye na canal ya Mama Fifi OK a dia contacter ki directeur a contacter ki Mama Fifi tant que Mama Fifi a expliqué ya le biquetin prophète Moïse faut besoin rendez-vous a repris le numéro bosola na téléphone et où melaki pété ya rapide bango pe moi sinangai basololi na prophète Moïse tant basololi na prophète Moïse a sengi demande ya jour à disponible pour ça délivrance d'accord et la gindengwa avant ozwa contact de Papa Moïse est-ce que oleka ki pe et pas basala Nzambe misusu to oleka ki pe na banda ku misusu ko luka solution pour na addiction no ya masanga oui na leka ki na ba l'église peut belé dans temps ba comboter ça sert à rien musuzu na ba Melin ba Saint-Denis ba partout na leka ki pena na ba église penza na leka ki pona makambo ya alcool mais ozwa ki solution te nazo ki solution te bazo pesa nga ba tie ba bougie ba sala boye ba tie ba sala boye tout ça donc solution za ki pena te na tambu nga mo na besoin pena na tika yango mais na makasi na nga mo na ndako kate pour comprendre nga mo te nzoka donc ezaki makasi koleka yo ezaki makasi koleka nga posa masanga donc so la mungi na tongo soko melite ko mono ko kate do fo menaka masanga donc même ba féticheur ba bougie ba check ba bougie wana ba sambeli ba yemba kikukusa tu na kenda l'église ninga na tambolité d'accord mais simbi na ngoti na tamboli pa na l'église ko volonté zalaki
mais un jour on est là masanga ya malamu te yaki masanga ya batu ba côté na kati ya masanga wana donc à partir dans derrière prophète Moïse tant a bandi ba prière na ye na moni on lokola na moni on est-ce que na tamona ba j'ai parce que na les gars na pas passer rebelle ngabi en tout cas nzambe na ngana komi na suka sala penda eloko ngo ekende pona bo tambola te ozo kumba na masanga eza malamu te ozo mona batu moni balembi batu moni balembi ba préfet kuto balembi to na préfet 91 to lo banaka te tala préfet wa to lo banaka te préfet 94 na parlons kuto pas ya bobinika oyo ba misatu na ya Marseille ya 4 tala 4 mais 91 4 préfets et combien de contre ngai yo na ba préfet bo koma na ba étiraillement ba problème tout ça te omoni soki au minimum sanga na volant ozokumba tango ba okanga ba otona garde à vue ta ba otona garde à vue sikoyo et senga ke ozo avocat nangi na avocat moka makasi yagi avocat moka ba droit makasi ozomona siko avocat ngwana osande soki aye na commissariat komona eka esprit moka ba no sala ka omona kaka préfet obenga déjà na commissariat ke no bokotsa avocat wana te ozomona donc prévu pendant aina banini na ya donc zo tant que na tribunal donc oyebana ki pe na ba bureau ya la police par na yebana ki police ni na yebana ko kanga na masanga soki ba moninga kaka ba sepel na bango bi Obama ye ba yebaki na bango ngai donc nyonso na pona alcool eloko ka moko Obama ye wana il est de retour. OK papa yebisa biso alcool masanga ba dégâts nini e causer na vie na yo ba dégâts ngo yelaki ndenge nini omoni dégâts ngo yelaki déjà na volant omoni ozokende mosala na masanga na nini na volant na maboko ozomela ozokupa omona ba police ya mitakala mona ba moni ya civil ba moni balandi yo bakangi yo bala mona mosala patron obenga boye absence non justifiée ozomona yo tango kobima na garde à vue okosi kuna ke embouteillage sur la route bonga embouteillage téléphone yako kanga mapona nini okoma kitende ni laki ndeni ta ba kolandela boino aki na garde à vue patron malamu balongolenga musala na deuxième fois balongolenga musala et puis nana okopatcho balongolenga musala une semaine 2 semaines na zui musala mususu nana okopante te ngona musala mususu ya musala pe abouteillage laki musala pe abouteillage laki na masanga pe kaka musala obo bana ba 23h à 5h mais na masanga masanga mususu pe omona ozo masanga mususu pe omona ozo mela outi Belgique ozo na nzela omoni ko kuli sute no turut o gare mpembeni tala ba risque ndengo wana olali na yo na no turut mbile pa ya na ite po mbila yaka normalement mbila pa ya mais mbila ya na ite olali pe tongoti omoni ça va au démarrer omoni ba risque wana yaki ba risque moko ya liwa mais nzambe ali lokwa nzambe bomoyi anda toujours ko batela ngai omuna pe na ndako na ngai na lai na chama sanga ngai wana moza ya bi yo ngo lala ndino chama sanga wana moto ambeto mona moza zuya bombe dans zo bombe ngana bité tana kusunga bona moto masanga kewa ya bate ya lakite susiki ngana bité ngai mona donc yo comme na niveau ya kolali mais horizon ka masanga kaka doyeki iloko mo ya mabe. Donc addiction pena oyo tu pouvais pas t'en passer de ça. Donc aujourd'hui première chose pour na masanga. Na on veut pour na masanga. Donc on a mis masanga tena on a bien té. Donc on a mis na masanga na moni ke buyi na za na bien sikoyo. Tant on a muka muso na mbet na tongo pe zali. Oya volant pe zali. Oya kusisi la pe musale zali. Donc azali donc yaki loko muko izolandela ngai loko ange moko boya Satan. Anjo ya Satan wana donc azolandelo donki pola na ona kola mokana ezo contrôler yo donc yaki contrôle la vie na ngai oko ningana te yaki malamu te donc na passer ba étape pe na maman moi qui me zaki bien ba koswala pour masanga yaka toujours na ba incompréhension ya na ba incompréhension wana raison papa na nzela ya masanga tuka moi zaki na kimia te et bon net mais aki na motema monena na ko sécurité moni moto alingi yo yale kwa mwana oboti ato moni azu liboma obwaka yete place na félicitera moi na ngwana donc andoko sala effort ba prière na ye si le to komiti na point oyo ke masanga sili basalinga délivrance nzamba pamboli
ya wana osenga na ba o mususu bazolanda biso en tout cas batika masanga zelo ko mabe mingi bakufi ebele o lelo to bazana se ya mabele na se ya masanga menga na sali 23 ans na masanga ngai na yego témoigner masanga esili mais ba mususu na 6 ans 7 ans ba nini ba foi ebebi makamutu ebebi tout ba vina bango ebe bakufi pe batiki ba parents mais ngai nzamba ye apamboli ngai na nyoso na leki na ndenge ba préfet ba mususu mukanda pe ba botoli na zuka avocat landiri su bazongi su mukanda na comme était na niveau mukanda bena ba botoli et moi ça les to komi ko swana préfet na apesinga mukanda préfet sali appel ba botola appel préfet da kunga bena da ko ba journal ebima ba kanga na ba journal pena parisien ebima o ba yebi histoire o ba yebi bazolanda ba yebi histoire bien donc journal ba ti préfet ba ti Antonio Ao contre to ketina melenga na préfet débat na gagner ka ngam na tor ba pesa ngaso 800 euros to keli ngoso na kafse do mi no ka masanga kasi 800 euros ka préfet pesi agina raison na tor pour na masanga na so bo magi bato mais avocat na kwa ki makasa bi mutu na alcool boko condamné bo fa ntaye 72 ans na kati ya commissaire garde à vue eza malamuté papa sambi papa na tribunal ngana yeko longa bazumu kanda bazongisi ozomo siko tango ya suka oyo na tango prophète mena ayi alibi nga te faut tango basoli na prophète na madame nga soli na prophète habité moni nga na madame nga bi alibi pina ki moni papa funa sombeli papa avion mama sinanga bigo tango nini eleki délivrance eleki pour amonaki changement abaki Antonio onga na fanya na ndako eza yete elaki yete mais Antonio a bien lelo onga na moni yeyo donc moi c'est un changement ya bon mongi nanga amoni na comportement nanga ponga so na menete na ka du calme kimia na lobate yimo ko mutum nanga ko ta funa lobaka mais na lobo so na menete na tiki masanga en tout cas na mutum comme ça na ngana disumu moko yaki na ngoka masanga parce que yepsa biso délivrance et les cas qui nengeni est-ce que beaucoup de na papa Moïse wapi est-ce que bo samela nengeni yepsa biso ezaki combien de temps poto yebi ba pasteur mingi to ba sala nzambe mingi délivrance et rose op 6 mois et rose 3 mois au sala ba jeune bokene ngoma mangengenge boina boyo soma mwa somo be osukolaka soma huile d'olive opakolaka tout ça ndenge le cas normalement mais et les cas qui na prophète Moïse pour lelo otika masanga okoma oyatina niveau ya o témoigner la puissance de Dieu ba huile d'olive no lobi yes so na somba so na ba passer mosusu ba bouger tiama comme tu simbate rien n'a marché mais na prophète Moïse il y a en ligne bito yana biso na ndako to kitina biso to biteto na biso na voiture na camion to fa biso na camion abi bon on s'est de délivrance en ligne ya na ina mboko en ligne wana ya zana na Angleterre yo na France nga na France na madame na France bobenga naki na Facebook na Messenger na WhatsApp na WhatsApp en vidéo en vidéo yo zo mona ye pas zo mona Namela ndambu. Oui, mais la bouquet. Et moi, ça me les bélés, on me les bélés trop. Pour ce namela ndambu. Mais la bouquet, kara. Et coquille. Au bon égout dans mon néganin. Quand n'est-ce pas Ok. Awa siko boye pa ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oyo zali Zambe ya bakamudia soto. Zambe ya nyoso. Mokeli na biso zakaraye. Ye mutu akela biso ye mutu akufaki na ngomba ya Golgotha pona biso ye mutu atangisa makela na pona biso ye pe mutu akosala délivrance oyo ya bino lelo toyebi na biso banzambe mosusu te po banzambe bakomi ebele na mokili mais biso tozali bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le original et le vrai Seigneur Jésus-Christ ye mutu asala la délivrance ye mutu akota kati na nga ye mutu abenganaka bademon surtout ngai nabenganaka demon te na saka elongo te ce qui a ça na place dans été oyo asala kiboy nazo kotindela e moto zika na moto madiko zika nazo kolongola nyonso tu babuya masanga nyonso tu kati na yo miso na ope okoma komona bien obana kotanga tous les critères na longoli nyonso tu na kombo na esi na bendi yango na tumbiango na tumbiango na tumbiango na tumbiango na kombo na esi pesa masanga mbela pesa masanga alobi alingi yango te loba makasi te ayoka nalingi yango su te mela masanga
Au signé contrat na masanga non? Naza mabe. Au signé contrat mais là il faut la mona. Il faut la mona kayo. Na mona oti. Mais là c'est go. Oyo surtout oyo ndega melaka ngo mai. Mela. Oh parce que mela oti. Hein? Et comme good night. Où est ça sauté? Gwesili. Et Sili. À 86. Mais là on a. On a comme Masuba. C'est bon on. Masuba. Ah bon? Voilà Gouyate au Masuba. Pesa papier tanga ba écriture oyo akwa kotanga te. Oyo akwa kotanga te na miss. Atanga na. Oyo achaka manette. Oyo. Faut que achaka manette. Zawana tanga mo. Jamais na fou manette tala. Ok, tanga mo siko, tanga mo. Boîte aux lettres inaccessible. Rendez-vous à prendre autre que GMC. Oui, yango déjà tangi. Limite tu es dans ta déjà. Oui, tangi yango déjà. Mais papa, mais comme sans zambe. Mais comme sans zambe papa. Au moins on a comme sans zambe ça la carte d'hôtel. On a quoi autant on sur limite exacte. Mais il faut se là. Ah mais même n'a pas dans mon honte. N'a pas la besoin de net. Nani so sambe la pona na fa la mona bi. Zambe. Ye pa o sambe la pona yo. Yo comme on a mon sala Nzambe, bon bana musala dans ya pas dans sambe pour la mistra. Mais oui, il faut bosunga ye papa. Mais to komi Nzambe pona na de Nzamba sali li commission. O komi ko mona sans lunettes. Lunettes go. Ba ngote. Donc au temps jamais sans lunettes. Non, au faut lunettes. Ah bon? Oui, au faut lunettes. Ah, sans lunettes. Lunettes yana ndako. Ah. Yango. Au sans lunettes au temps ngota. Komi sans Nzambe à sali. Ok, après bandi prière, à tout le monde ana gondima. Ok, bien aidé madame nanga en cachette. Moi je ne savais pas. Ils se sont appelés en cachette. Il a demandé à ma femme d'acheter 2 bières. 8-6 au babingi à 86. Moko. Donc, bien au bandé comme la caca. Voilà. Na bien doliprane. Donc on a côté na et il n'a pas commis balé. On a côté car na exotique baby déjà. À 86 doliprane. À Somi on a maillé en cachette, je ne savais pas. Elle est partie acheter ça, il a caché dans son sac. Et là aussi acheté c'était Guinness. Na ina 2 biloko na ndome. So na lelo na bi journal na maka witi. Mais on a biloko makasi. Ya makasi gaga. Kasi dia buluti. Acha on a saki. Tant que prophète Moïse a bandi abi avant banda prière. A tuninga frère Antonio wa bena na besoin ko tinga masanga bi na besoin ko tinga masanga. Ozana ko ndimga bina na ko ndima. Bon. Abiko ozana ko ndima, bon, c'est pas grave. Buka ngamisto sambela a prier. Alors, ça une prière, il y a des choses. Tant que la prière, après, il y a que manifestation, ce qu'on est bandit, il y a délivrance. Tant que manifestation, il y a délivrance, il y a bandit. Na moni, tant que bandit, ce qu'on a manifestation, il y a bandit, délivrance, il y a bandit, et bandit, écoute, pendant mozindo. Na comme on a charge de poudre, na moni, il y a poil, il y a ko zola ko télé, mais il y a poil en zoto. Bandit ko télé, mais bandit ko télé, na ngas ko na tala boy. Nazotala. Bon. Siko eza nini yango boba pola nzoto ezotele malanga etele malanga bona na nzoto. Ba suki ya mutu mune telemi au sentir ba chair de poule. Ba pola telemi. Au sentir puissance. Puissance moko boye, c'est ça le kota. Na kati ya nzoto elongo na ba biloko moko boye, ba posa moko boye. Ba utanga ba kona bango awa te parce que ça bien. Ils plus ya famille. Donc maman a commis qu'on manifester. A commis qu'on manifester ko tanga ba kombo kutu ya ba tanga ko le kakati na yo. Ba no le kakati na ngai. Na bato ba yaki complice ya basanga wana ba tiki na kati ya molimo na pona mena kango pona sala accident na kufa. Ozomona. Mais ba bandi ko tanga bato wana. Mais bato maman atanga ki. Eza ba kombo ya ba inconnu, eza na bato po yo yebi. Ya bato ngana yebi. Ba proche na yo. Ba proche na nga bazali. Part paternelle, part maternelle et puis côté famille Moussousou
bon kona to suika oui famille mosusu ya mama komi ko manifester ko manifester atangi bakombo bato nyonso en tout cas ça ngai passe et puis bazoki molimo nanga batika ngona lufu moi na lufu na kuna na lunda lufu na ngola kuna na lu ya na lufu ya na dundu ya na lukapa mais bachaki on point ba tipo basa moni bango moni ndogane na lokote na lelo ni na kunini njamba pambo nga deliver nga na moni siko ndogane lokote ani zero na sens nini donc hier azoki molimo na ngai azui ba chance na ngai final makamu nyonso ya bien a pesi moni bato bazoka bakisha mbongo ye apesa kasiko na bato wana azui étoile kangisi yango mutake luka kisha mbongo omona mutatunge ba immeuble akumi na mbongo akumi ba pesa yango siko na bato wana siko basala kasiko ba chance na biso omoni kwa ngana ka buke toi na muta chance na muta mbongo amen ko be étoile na ngai ngamo na sentira yango parce que na mona ke ozomona osala misala bambongo ezokota mais tant mbongo ezoya ebele ozomona ezokende mosusu na l'école ozomona mosusu mpe ezofanda mais mosusu ekende mimi mpe na l'école c'est pas bon nakozandia naza kutu mpe lelo te fo naza kutu plus mais lokola baetoile na ngai na ye comprendre ke bato bandakosala batiango na se ya mai bakunda yango na se bachance bato nyonso ye azomanifeste ayebi mpe bango te mais ntango azomanifeste atengi bakombo ekamusi nga mbala moko ozomona atengi bakombo na bango nyonso atengi na bamboka wana ayebi yango te aza moto aya mwasi na ngai moto abandundu pardon ntango mama azomanifeste mais na conscience na yebi ye mama mambo azoloba ayebi yango te ayebi yango te akoma na ngola te ayebi yangola te ayebi famille na ngai te bafamille bakombo atengi ayebi bango te ayebi bango te kote kuna kote na botela kuna bamosusu babimaki kuna ayebi bango te mais ezobima na monoko na c'était vrai nga moko nayaki wana nayaki miso kofungama kuna ntango prophète azokofula bango yamba moto bazobaye totiki te tozongisi biloko na ye ayebi ozongisa sikoyo ekomi so na problème ya miso nakomaki sikoyo omoni miso namonaka na ngai mais komona ya kotanga baécriture ekomaki fo nacommande linete nacommandaki mpe linete mibale ntango nacommande manete mibale moko na ye natikaki na ndako moko naza nango omoni ntango ozwa colis olivre colis bacoli mosusu na baécriture ya mike na livraison baécriture ya mike na linete nasala livraison omoni sikoyo baécriture mosusu ya moke nasala livraison na moi na butu nakenda na mosala mosusu ya butu ya tri bakoli ezoyotinaka botri ya nango rapide papa na butu obandi yango 23h ti 5h oke mosala 7h ya 8h ti osusu na ba 14h mibale ya misato na misato mpe nakoki te nasoki kaka misala mibale kaka mais sikoyo na butu wana fo otangaka bakoli fo otanga bano écriture ya mobulu ya komandaki linete déjà na problème ya masanga oyo naningaka esilaka te misusu ye namona nga koli nazwaka koli moni kuna ya rapidité mosala butu eza rapide bakoli ezoya papa obi oyo ezokende 94 oyo eke 91 92 ozolekisa ozomona ya système papa ozolekisa bakoli oya butu ya moi mpe ya moi yana ozomona mwa moke mais ere moko boye mwana koli moko boye baécriture eza mike esengi mpena ke fo linete mpena otala mpo okolivre moto koli mona ya koli na ye te ozwi baproblème na mosala tozonga nanu na mama masanga ntango mama azomanifeste badémon baesprit mauvais bazoloba tozongisi tosali après ezalaki ndenge nini eza non clair place wana sikoyo démon bafamille yango bazoloba totiki tokokisi te totiki ye zwa biloko na yo mais on a ce que prophète pas ko insister bozongisa batiki po na moto ya prière ya prophète Moïse ya Saint-Esprit wana et banai ko beta bango na degré moko sikoyo tango délivrance eko sila bango babi bazongisi biloko bake batumuni yango na lufu kuna na dundu na lukapa na nzaji kuna kote na biso kuna bayi bazongisi biloko bozongisi etikali mpo ye azomona bango prophète Moïse azomona bango ye azomona bango azoloba ke bozongisi ndambo etikali ndambo soki bozongisi na oti na su moto ntango kotinda bango su moto toya biso moko te toza ebele prophète Moïse abi bobenga bato wana nyonso oyo botravaille na bango po bosalelaka chance ya papa Antonio babengani basereni kaka immédiate bazwi biloko nanga nyonso bazongisi bakangaki na finance na bachance makambo nanga nyonso na makambo tout na santé makambo nyonso tout bazongisi ntango bazongisi
to yena makambo misu prière. Pardon, est-ce que maman misu yom to saki papa Moïse que vous avez un problème misu parce que na problème misu d'accord abondeli bon c'est misu bon ba beba ko bebisa nga misu il y a un mois ba bebisa nga misu pour na mona raté mais critique mon temps ozo mona tena be critique patro ko longola yo vino ebeba o bano nyoka donc ça là ça des arrangements ndengwana donc il vient que pour dérober détruire égorger. Amen. Son rôle c'est ça. Voilà. Donc tant que nous taquer bango na moto azotala ba prière ba ozo sanga misu. Si go prophète Moïse abi ponga na croire que misu na yo ebongi. Ponga mona moni ke bakimi. Zwa fait wana balette nini kaye mo boyaki wana yana bikitira mike ona kwa kotanga tena musala. Ozo mona qu'il il est absent, il est collé endommagé, des choses comme ça. Mais clair. Misuka avant délivrance ozo kokotanga après délivrance okomi ko tangi yango clair na kepe musala sans lunettes parce que nanga oki o sans lunettes ndeni j'ai été délivré. Amen. Donc il faut croire dans ta vie que Dieu il existe. Mais bien sûr. Parce qu'avant tu me condamnais quand j'arrive en retard. Moi je te mentais que je viens en retard à cause de l'embouteillage. Aujourd'hui il n'y a plus d'embouteillage. Amen. Je t'ai menti, mais j'ai été délivré. J'ai bivé. C'était l'alcool qui me fatiguait. Amen. Quand je dormais avec l'alcool, je me réveillais avec l'alcool. Donc aujourd'hui je suis délivré. Tu vas me voir à l'air. Depuis là, tous les jours on a à l'air. Mais dans ma sangwana délivrance wana avant délivrance wana ce que y ndengeni. Tant que délivrer ngawana, tant que sili aibisi moi sinanga isiko donc zonga normal moi ça moi sinanga siko yego zonga normal pour expliquer les côtés qui et tout zonga ça sanga tout zonga ça me ba chance na ye zonga chance na ye boy maman m'tendait ko manifester bandukena a manifester na bandukena ba et tout zonga biloko na ebozo zwa ba zonga nyonso na récupérer mo tout après ce temps devant c'est que si là bala mongo prophète Moïse habitait si go to pesa abi mama pesa papa Antonio Masanga ameka nana to bandenge na 86 ya bimisi kaneta 86 mobimba ngana zu kaneta 86 ngabi pour ni bopera sur Masanga na déjà délivré prophète alobité et loro o lingara mingi na lo ngana lingaki na baka na ndoko doré Masanga ko na tingo en première position de ma vie pour ils ont fait lengue eza lengi mesiko na on dimatique na mena Masanga de na zabu na on dimatique na ndako mena Masanga na on dimate oui bi après ngana meka ngana boyi a insister na boyi ko ba pesio 86 talaka 86 8.6 ouais à 86 na bengo doli prendre au boy mais pourquoi boy aquí na boy a insisté na mané de sina na déjà délivré na commune na changer mbala moko na mona na moni na changer qui vraiment na mona que na communauté mutu mususu na commune quoi mutu mususu na bi donc Antonio avant délivrance na Antonio après délivrance c'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Donc là elle me donne la canette et dit ouvre la canette goûte un peu na jus canette au meki na meki bona mona le was na yoki ngo sula masuba na komwa nzamba zo kanga nzamba lola zo Yesu Christ wa kelanga sula masuba ba image ezali j'ai été filmé on était en vidéo avec prophète Moïse na yoki ngo sula masuba na meka mukena kitina habiter sur masuba prophète Moïse na biza mabe ngana déjà délivré pour Moïse a insisté sur habiter meka ngana délivrance ngana sa rendengwana faut me gagner 3 fois la meki lisusu sur la masuba kaka te mega sous la misato na miki masuba kaka na zone entière na tinga nan ozota makanisté na ki osomba 8 ata moko na obatama nzamba lola zo mona ngai so na melaki na obatama bo mangai alléluia voilà alléluia o akelanga na o akela Jésus Christ le Seigneur donc ni goût ni macanisme ni envie donc na mona kwa mutamena masanga depuis ma naissance alléluia na mona na mena nga masanga ça c'est la gloire du Seigneur au monde o penser au nini o posa exacté au nini rien o nzamba zali na ndimaki te pour na témoin de l'église ebelé et puis prophète Moïse hier aussi sur deuxième chose a juste sur Guinness moi c'est sur la fongoli après sur meka Guinness na meka sur Guinness
tana mege on a moni kutu bololo do kwa mai moni nzamba chango mai moni mai ka tumelaka mai oya mute mosi nanga zionga kangisi yango abwaki yango abwaki pe libela nenga abwaki on était libela na lingu ko simba ngoto abina nga yazo pesa nga masanga na kendo bwanga abina ngene nzabo na simba ngo sote po na nzutu nanga na senti teke ngana bana omela masanga ngo na komi mutu mususu nzamba pambolinga alunga banzela wana na travers ya prophète Moïse ya moni nzambe azo sala mingi na kan nzela na ye ba o ba olanda biso en tout cas ba zongo li sécurité eza ba délivrance mo yeli ke elongola mutu na buumbu pona ngi lokwa muumbu na ngi mutu akufa emprisonné ozomona do mulimo ngi na samai do fume na kama masanga ba musu balagala mutu yo bufini bono menaka masanga yo vini bono sana ka kindumba yo ka diamba au moins dans la babylone on a moyen au réfléchir bien aux ana ba projet aux ana ba penser à mala monter ba projet bien té au go avancer au liboso au aider pe ba famille au aider pe msusu ba famille donc arbano distraire yo na sa distraction na masanga na sa distraction kindumba na sa distraction ya badiamba makambo zanga tina ya miyibi ye kuna azu ba étoile na ba chance na yo bazo renye nango mais so ka tri mutu normal azu chance tant projet ya pourquoi pour ma caméra zo vancete roulanger la sata yamuna na stratégie wana yanga na kumusi prophète Moïse na ndenga délivrer ngai na ba obalanda biso en tout cas soko melaka masanga na osenga pena otika masanga yali liwa parce que ngana na masanga sali na miliango 23 ans 23 ans à l'école na live nanga pe libanda live nanga na voiture na live nanga na voiture titongo ponga so ikute bandi na eloko mo pena na senga na kumisa pe nzambe so na monika na koki suti mwana termine ngai na gare nanga mopandi la elanga bon papa message nini okopesa na bato bawande komela masanga net yo o pe bazana posa batika yango ngana opesa bango message na sens que na 23 ans masanga ngana meli na moko akufaki amela masanga ya 6 ans moko ya 12 ans bakufa moko ya 18 ans musu bakoti ndaku mususu bana ba problème ba foi na bango ba rein mususu akoza kutu na mwasité donc ba tchai ba placer na zana bango na bi bon grâce ni nzamba saela nga o ngana ba biloko yelinga ité na santé na ngai yango monike na opesa bango conseil prophète Moïse ye baluka nzambe numéro na ezana ngo soki ya kopesa bango yemoko akopesa bango soki bakomona na YouTube na image na se numéro na mail makambo soki bakomona yango ekozala bien bakobenga prophète Moïse bakosola na ye balonga na bowumbu wana moniki ndumba eyali mususu asala na passe mususu asala na milimo mabe bakoti eya de sorte mususu amena masanga na président ndenga normal mususu amena masanga ya milimo mabe bakoti mususu azo yiba na ndenga passe mususu yiba masanga azo yiba na ndenge ya milimo mabe ba diable ba debo bakoti ba memi ba milimo na biso ba monde astral donc ba biloko wana suko na osenga na bango nyonso po ebika mena masanga sala ya kindumba sala ka boy tout ayiba aluka prophète Moïse otatoza na kindoki parce que na yidna ngamu pe na moni batu bana kindoki wana ko senga na prophète Moïse ya bia longola kindoki yango longola yango ozomo atoza nango bo benga prophète Moïse bo senga pa na ye ako bo zo rendez-vous a bondir po na bino botika ba biloko wana oyo ezali ya importance te ozo pesa gloire na Satan ezo pesa nzambe motema passe pour le plus nzamba comme na suka ta ba ko frapper yo okufi et comme trop tard parce que témoignage oyo et ya pona biso awate et ya pona monde entier bazo landango et li pona et sunga mutu nyonso oana situation onga na utinango parce que situation moko ya mabe ya kiliwa tina bandoto na mona ke liwa yango ezoya na bandoto mais nazo ko s'en fouter pour nini mais makasi ya otika mo ezala kite makasi za ndeni déjà mulimo wana tango efanda ki ya Satan ya mulimo mabe ya diable ya monde astral wana tango ba tout mulimo ba tona samai ezaka passe et c'est la délivrance après délivrance faut aucun prière et puis au banga masumu ya biloko mibale tango banga ma vie de prière na vie ya sanctification so wana biloko mibale wana tous les jours en tout cas Satan ozala musika na yo au moins makambo peut ko changer vie na yo ko changer santé na yo peut ko changer façon de parler et ko changer amen vie à couple na yo et ko changer vie à famille yo na famille ko changer qui bon moto tout na madame azate moi za wana na sima beaucoup tout na ba question amoni bolingo oyo avant na oyo après amoni yango différent
Amen. Molimo ya cause la agressive. Ils ont sous-souté. Ils ont sous-souté. Comme il n'a tendre donc d'où au moins que question réponse. Moi ça lobby yo yoki. Au réseau on a raison, yo a raison, aussi raison. Ndenge qui a raison té. Donc on a raison té. Pour dire pour les hommes avant de manifester. Alcool. On a raison té. Mais c'est comme moi ça comme a raison. Raison na ye na otala na examiner na bité a pas na raison a pas na raison gloire à Dieu le ngana kumsi nzambe gloire à Dieu mwana bato CP là gloire à Dieu famille na EP CP là nga pena CP là famille na CP là ba na nga IP ba CP là la gloire soit rendue à Dieu. Bon papa, est-ce que koki kopé sa biso différence par rapport à délivrance aux yeux papa Moïse na ba délivrance misusu avant beaucoup d'années au bandaki kokende na l'église misusu na ba pasteur misusu temps ezalaki ndenge nini na temps o ya papa Moïse procédure ya ba pasteur misusu ezalaki ndenge nini. Bon na koloba boye na procédure par rapport à délivrance na ngai na ba pasteur misusu obona na matingomba zwambongo tinda onzumbongo tindelié awa prier yo et ça peut une semaine 2 semaines 3 semaines mais au tomber sur na tomber car na l'école ozomona. Mais ils sont différents. Bah passer mususu pe mususu bona batie ba bougie ba belé tout tindi pe bambongo. Bambongo bana ok. Un mois ya prière, 2 mois pe. Mais changement ça na ngote. Moi ce que tu as lembi na bi. Boko siko ba nzamba bango ya ndenge nini na. Otinda pe na bambongo. Na otinda bambongo, na otinda bambongo. Na ba Western Union, virement na otinda par virement na otinda bambongo zo kende. Bambongo pe ozokenda be. Ah wa pe na zo pesa pe bambongo. Moi c'est na auto pesa, to pesa. Ngana no boya te. Donc au local le biko na mbongo mais au soité na mbongo na teki mbongo na nganje na pesa ka mais le biko yaki na ngokate moi c'est nga obi msambo nga bina bizaki mbongo mona nzo na fachele nga mon ba 17% ero yango ekeya 200 ero ekeya siko kuna pe kende kuna na bayaki na lembi na koma na sunga bite na lembi yimu ya kumoko nga na sona bi siko na proposer makamba ya prophète Moïse est-ce ka rondima andima ta kama na ndimi mbala mona mpete nyos pona baki na lembi et puis ba délivrance yango yanga na prophète Moïse et yaki na nga ba 30 minutes na téléphone tout en ligne mais mususu yaki ba passer la sur place ba prière pas rien zéro 30 minutes na téléphone 30 minutes ya téléphone lobiko na misu na alcool na na mona libumu pasi libumu awa libumu pasi na pasi libumu pasi ko na mona pasi saka nini na ebité na kenengi pe na hôpital na 5000 na tali loko ezati mais pas ces ali yaki ba bilimo mabe mais tant que sambeli na papa ba sambeli asambeli lingai misu bungi masange sili libumu passe sili 30 minutes na compagnie dans 30 minutes déjà masali miracle na bombo. Mais si après que ça la délivrance papa Moïse est-ce que à exiger que non tout ça les délivrance il faut au payer 1000 euros 2000 euros 3000 ou bien il y a peut-être non à 5 euros à 5 mbongo ah boy à 5 euros tu dois avoir 5 euros donc aux délivrance au tiki blog non soit à 5 euros à 1 euro à 5 ata 1 euro à 5 mbongo te nazo bana mona te bazo kanga à 5 mbongo te mais est-ce que mambozo ba ils appellent na solo vérité eza solo na moi c'est za témoin à 5 mbongo te parce que na yebi ba pasteur rebelle ceux qui assemblé lio aux lobiko to moi c'est aboti to ceux qui le boko nzambe se manifester na vie na yo bazala exigeant côté mbongo ba exigeant ko ngai ta ba assemblé oui nga pasteur ale bosasemela nga singa nga mbongo abi ava banda bana msa fo mbongo na psaki 200 na kuta assemblé ote abi ava banda abanda fo mbongo ezali procédé et ak mbongo na psaki mbongo ba pasteur mingi bazandi ngona na kacha mondo yo parce que na luka lobiko pour nzambe dilobane za gratuit lobiko ya eza lobiko siko bango ba sangisi ekomike ava basambela fo mbongo ngana yeko kama ngapitonga moi c'est un episinga de délivrance mo yali ya somo là na no témoignage oyo ya batadia mbabiki là na témoignage oyo abata maboko ye baby mato ya zo kate babiki o basengi mbongo ngabité tout préparer avec moi quelque chose hein on sait jamais même si batona bazo ba ba témoignage wana bazo kosa tout chaka moi muke à côté total tant au kende pour eleka so eleki bien so 5 to plus mbala moko madame mananga bi o te ba 5 mbongo te ngamo pe na bi bon to bandi papa tango na moni pe na changement na bi que bon prophète Moïse pe tini na ngari na yo iman na sa yo virement habite impossible na se mbongo te
bandeko batali vraiment bouti koyoka papa sikoyo totala moi extrême mukie ya délivrance naye après tokoyamba mama mwasi naye pour à témoigner monene ya grandeur ya Jésus-Christ tolanda Namela ndambu. Oui, mais la gamme qui est. Moi, ça me les bélés, on me les bélés trop. Pour ce namela ndambu. Mais la gamme qui est cara. Et coquille, coquille. Au moins, il y a un négatif. Quand il y a la gare. Ok. Awa siko boye pa ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oyo azali Zambe ya bakamudia soto. Zambe ya nyoso. Mokeli na biso zakaraye. Ye mutu akela biso ye mutu akufaki na ngomba ya Golgotha pona biso ye mutu atangisa makela na pona biso ye pe mutu akosala délivrance oya bino lelo toyebi na biso banzambe mosusu te po banzambe bakomi ebele na mokili mais biso tozali bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le original et le vrai Seigneur Jésus-Christ ye mutu asala la délivrance ye mutu akota kati nanga ye mutu abengana ba démon surtout ngai na bengana démon te na sake logote ce qui a ça na place dans été oyo asala kiboyi nazo kotindela e moto zika na moto badiko zika nazo kolongola nyonso tu babuya masanga nyonso tu kati na yo miso na mpe okoma komona bien obana kotanga tous les critères na longoli nyonso tu na kombo na esi na bendi yango na tumbiango na tumbiango na tumbiango na tumbiango na kombo na esi pesa masanga mbela pesa masanga alobi alingi yango te loba makasi te ayoka Nalingi yango sute. mais là masanga au signer contrat na masanga non naza mabe au signer contrat mais là il faut la mona kayo na mona oti mais là c'est go oyo surtout oyo ndenge amelaka ngo mai mela oh parce qu'on mélange Hein? et comme il goûte n'aiding Où est-ce sute? Gwesili Et Sili. à 86 mais là on a On a comme Masuba. bongo oyo Masuba ah bon Wana Guyate o Masuba. Alice pesa papier tanga ba écriture oyo akwa kotanga te oyo akwa kotanga te na miss atanga na oyo achaka matete Oyo. faut que acha matete dawana tanga mo Jamais na fuma net tala. ok tanga mo siko tanga mo Boîte aux lettres inaccessible. Rendez-vous à prendre autre que GMC. oui yango déjà atangi Limite tu es dans déjà oui atangi yango déjà mais papa mais comme sans zambe papa au moins la comme sans zambe ça la carte d'hôtel On a quoi autant au sol net ezate. mais il faut se péter là ah mais même n'appelle on monte n'appelle la besoin de net nani so sambe la pona ngapa na mona Zambe. ye pa osambela mpona yo yo comme on a mosala nzambe eko bana mosala na ya pa na osambela mpona misala mais oui faut bosunga ye papa mais tokomi si nzambe mpona wana ndenge nzambe asaleli ka monsieur okomi komona sans lunettes Lunettes go. Bango te. donc okoki kotala yango jamais sans lunettes Non, au faut lunettes. Oh, ah bon oui, au faut lunettes. Ah, ça lunettes. Lunettes yana ndako. ah Yango. Oh, ça lunettes au temps ngota. kumisa nzambe asali mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama abali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo abali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kokuma ozwa ata interférence na nzela Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake
kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga Ta santé, c'est ta vie. tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te